Likambu ya somo ekamwisi batu na émission Vérité en face ya Vincent Tuluizi. Des amis, moko azalaka prophète, moso azala frère normal, ekamwisi batu ndeko mobali moko azalaki na mwasi na ye fiancé na ye, muninga na ye ya prophète, aye na plateau ya Vincent, la vérité en face, aye koloba keno, mwasi o azalaka na ye, mwasi o kobala wana, nzambe atalisi ngai ke, yo na ye avenir ezali te, il faut akoma mwasi na ngai. Et puis si pasi ya kosakana te, camarade na ye akamwe, mwasi na ngai, on azalaka na ye na kobala fiancé na ngai, yo nzambe apesi yo prophétie ke, na ngai kosimba te, il faut akoma na yo. Qu'est-ce qui se passe? Et là, comme ici, comme ça paye, t'as la réaction, il y a moi si yango, comme on a Eliane, t'as la réaction. Nzamba lobi nanga po nazala lobi mutu, nazala levé. Nazala grand prophète na mboka oyo. Pe ministère nange tombwama. Faut nazala mwasa ministère. Mwasa ministère on nzamba lakisa nga tout moment na bandoto lobelaka nga na ba vision et ça sœur Eliane. Donc Nzambi a préféré Ouyebisa yo. Moi si na yo. Mon frère, Nzambi ndé mutayisi, oui. Abongisi po na lobby na weza sérieux. Ya sérieux. Donc kenene ko bandila na Nzambi. Utuna bien. Si réellement que moi si na yo, eza sérieux. Comment discuter? Ah, il y a tellement Mon frère, Kita, pardon. Kita parce que Oyazoloba, Azoloba de la part, Oyazu message pas Nzambi. Mais oui, to mégalant ko solo là. Donc, c'est que si on comprendre bien. Donc, yo ozo encourager Maloba. Non. Encourager Maloba na yete na zo encourager parole de Dieu. Eza Nzambe mtalobi. Frère Jean c'est un serviteur de Dieu. Solution bon na joyeux na pesa oye. Ah papa, tika mamu. mais ezan Nzambe ne mutu alobi. Nzamba ko loba na yo pe ozo petite sœur na ngai akoma moi sinon Nzamba a révélé non le belongo mon côté pour ça de ne mutu alobi. C'est que yo za ba idée mabi. Par rapport à quoi mon frère? Donc yo tito zala kana yo c'est que yo lula moi sina galia. Est-ce que vous comprenez? Donc ezapé le kola ke na butu. Oye to sa prière na bimina se soulager. On s'appelle moi les va penser na yo. Et bimisa ki mobulu ya kosakana te. Comment est-ce que moi si aoki prophétie kaka epa ya camarade ya mobile na ye o azalaka pe prophète, il paraît ye camarade ya mobile wana prophète kombo na ye grâce a pesa ba prophétie ebele o ye kokisama na vie ya ye moi si Eliane na fiancé na ye Jean-Louis. Mais oui, to mégalant ko solo là. Donc, c'est que si on comprendre bien. Donc, yo ozo encourager Maloba. Non. Encourager Maloba na yete na zo encourager parole de Dieu. Eza Nzambe mtalobi. Jean-Luc, et puis si pasi, est-ce que prophétie wana ezalaki ya solo, ezalaki ya lokuta, suite nango ezali nini, yango toko sala analyse nango toko décortiquer yango biso na bino awa elongo. Avant tout, abonnez-vous sur Radio Lokole Télévision. Radio Lokole TV, fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola watoyene.
8 ans ti komata yango yawa koto yonde makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Makambu ya ba prophétie oyo epanza mabala, epanza ba couple, epanza ba famille, ekabola ba ndeko ya ndenge na ndenge. Tobandaye komona yango na ba filme, tobandaye koyoka yango kaka na masolo. Kasi na tango na biso to bande ko vivre yango boye batiki yango l'église te ba yena yango tina télévision epesi pasi likambo oto kosolola bato ebele bande ko ebele je crois aussi botali yango na émission ya confrère na biso Vincent Chiluizi vérité en face na pesi mbote sikazali to ko décortiquer yango biso na bino awa ensemble po awa ba papa ya bwania bazalaka ba mama ya bwania ba yaya ya bwania ba leki ya bwania to kosolola likambo o po epesi ngai moko pasi ya kosakana te. Mbote na bino bande ko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi to ka kokuta na kosolola makambozo le kana communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala na lobaka biso batu ya mangala pona ni passer soki okena communauté balobaka munoko na bango eza pe na makambo na bango. De temps en temps, tu emprunteras ma cambozo le kana communauté à batu mangala te batu mususu to ya kana ngopa na biso ko sala parallélisme pour communauté la communauté eza na makambo nango emonaka makambo ile kaka pour mukili oyo balabaka chaque fois esika batu bazali makambo ezanga kate esika pe likambo ezali esika problème ezali solution pe ezanga kate. Bon s'abonner massivement bandeko merci na bandeko ba s'abonner déjà na radio Lokole télévision tozo komata muke na ba to atteindre kaka 10 000 abonnés bar na biso yango wana ekozala kitoko mingi soki o kotinde ko partager tala la famille sika bozali est-ce que yaya s'abonna déjà est-ce que papa maman asia s'abonna déjà soka s'abonna déjà c'est bon afina cloche de notification tala ba cousin na musika na musala esiko ozali entourage na yo basa déjà abonné à radio Lokole télévision to yebi ke bande ko ebele batala ka radio Lokole télévision mais ba s'abonner te toute la chance ya ko s'abonner et puis soko s'abonner ko bosana te au fina bongo cloche ya notification. Likambuto ko sokolola lelo bandeko eza ya sikate bandeko ebele basi batali yango bandeko batali yango babengi ngai mingi papa Fiston est-ce que otali émission oyo te Vincent Chiluizi asali na vérité en face na bi émission nini batindeli ngai lien natali yango na bi oh mon dieu
yango na bito ko solola biso na bino ensemble na yebi ke bandeko ebele batali yango te o batali yango pe ça va botia ba commentaire na bino na sebo pe sa avis na bino o batali te kasi na kobeta lisolo yambona te la au moins extrait yoka lisolo yango qu'est-ce qui se passe likambo yango esalami ndenge nini likambo o esalami na Kinshasa bandeko ezali lokola théâtre lokola film lokola fiction te mais makambo ya solo likambo oyo concerné 3 personnes ba pasteur bolanda ngai malamu pasteur prophète zwa kiti vanda oyo no sala prophète oyo nyonso to azala camarade ya prophète to ayebi numéro ya prophète moko songolo pakala tindela lien oyo atala ayoka makambo to yebi ke parmi les faux il y a de vrais oui to yebi ke ba prophète ya nzambe bazali ya solo oyo bazopesa prophétie ezokokisama kasi mingi pe bazali ya solo bali kopesa prophétie ezokokisama mais na kati wana ba komi pe kotia sentiment personnel na bango oyo ezokopanza mabala ezokodétruire mabala. Qu'est-ce qui se passe awa ndeko mobali moko na kombo ya Jean-Luc azalaka na Kinshasa asambelaka na église moko songolo azali pe na fiancé na ye ndenge ba jeune garçon bali kokola fiancé na ye kombo na ye Eliane. Donc Eliane yo wana bwali komona wana ndeko Jean-Luc yo pi wali komona wana bazali ba te ba fiancé ba ki chéri ba kobalana un jour basambelaka église moko kasi na kati église basambelaka camarade ya Jean-Luc Grâce entre parenthèses frère Grâce topé prophète Grâce azalaka bon asambelaka église wana azalaka il paraît prophète apesaka ba prophétie ya solo jeune obozo mona wana apesaka ba prophétie ya solo ba prophétie yango pe ekokisamaka. Siko qu'est-ce qui s'est passé kaka nde lobaka mutu ava bimisa maloba sentiment na ye eutaka na motema eye na mutu raisonnement et puis ebimi na munoko batu bayoka yango na yebite prophète Grâce to frère Grâce bakutana wapi na frère Jean-Luc. Est-ce que frère Jean-Luc bazalaka liboso ba camarade na prophète Grâce avant frère Jean-Luc alinga Eliane? On ne sait pas. Est-ce que Eliane abandai kosamba à l'église wana frère Jean-Luc amonakie frère Grâce topé prophète Grâce abandai pe komona ye mais est-ce que frère Jean-Luc nde a devansa qui de liboso a proposé monter à liboso et comme si son moyen frère to prophète et Grâce a proposé exalté on ne sait pas mutako ba vérité on anyoso ezali kaka sœur Eliane beaucoup na rédaction totali vérité en face to moni kaka bobi vérité en face ndenge elobam etala maka to elakisamaka to elekaka to kobetela bino lisolo te. C'est une très belle émission que moi j'apprécie. Merci, courage à toi, force à toi mon frère mon confrère Vincent Tilus na programme moi en tout cas ça perfect en anglais. Prophète oyo to bengi na kombo ya Grâce to frère Grâce camarade ya Jean-Luc so ba camarade intime on ne sait pas to monier aina plateau abandi ko expliquer kaka ndenge ba expliquer la vérité en face mais avant wana ye prophète wana camarade ya Jean-Luc apesa ba prophétie belé na yebiti so apesa pona couple ya Eliane na Jean-Luc tonini apesa ba prophétie belé kokisama kasi wana likambo ekamwisi batu abengisi Jean-Luc camarade na ye na fiancé na ye mwasi na ye et future épouse na ye Eliane bavandi ndeko oya prophète na kombo ya Grâce tolobi wana basambelaka église moko alobi nzambe apesi ye message bandeko kaka nde tomonaka na bafilme kaka nde toyokaka baeskokaka batu alobi no nzambe apesi ye message ke frère Jean-Luc yo na sœur Eliane ki chéri na bino bozali wana ekoaboutir na eloko moko te ekoaboutir na eloko moko te ngai nde po avenir ezala sœur Eliane nde azali mwasi ya vie o nzambe apesi ngai na bala atabino moko oyebi ke frère
Jean-Luc a tombo qui a kosakata moi si nangai on a kobala on a zalaka na ye yo za camarade nangai oza prophète o pesi prophétie ton nzamba pesi yo prophétie que ye fa komana yo est-ce que ça normal et le kamwisi biso abande ko kamsa pe bilo to kotela extrait otala tango kaka prophète wana alobi ndengo wana prophète grâce mbala moko Eliane oyo azali fiancé to molongali future épouse ya Jean-Luc andimi mbala moko maloba wana abandi koloba non soki ezali volonté ya Nzambe ezali prophétie ya Nzambe siko yo oko contredire yango ndenge nini ekamwisi bato ya kosakana te epesi pito pale ata na biso bato banaye kotala émission na bato balaki wa tout le monde akamwe réaction ya mwasi wana ezala bongo ndenge ni ya Eliane oli ata vanda pas calme mais a préféré à supporter à comme à côté ya prophète grâce epesi pito pale yemo kope mwasi ali koloba oh et bon on sera apesi prophétie ma beni nezali wana est-ce que prophétie ya liboso apesa yango yo apesa ba prophétie ebele oyo ekokisama ebo oyo oyebi ke kamwisi batu bandeko tokotela extrait tala otala e kamwisi na batu nyonso tu mbala moko mwasi Eliane abandi kokotela prophète batie tous les prophètes wana me makamuni ozali koloba est-ce que oza sur makambo ozoloba la ne makambo ozali koloba oh non eza ngai te Nzambe nde atindi ngai na loba enfin atabino moko yango na ote koloba ne bandili est-ce que ki camarade la bango bakutela ki na église baza ba camarade ya circonstance tondenge nini banaye ko semble l'église moko est-ce que ye prophète wana abanaye ko mona Eliane abanaye ko tsaye misu azokoka koloba te to ne pas to mona makambo wana to mona makambo wana église na Johannesburg kutana mona ba diacre ba bunda diacre chaka sœur moko ya choriste kuna ya choriste misu alobaka te avant d'aranier ekufulaka na motema jour mususu asali quelque temps sur l'église ta ya kuti ba o célébrer mariage ya choriste moko ya mobali na choriste na sœur wana oya lingaka asala dégâts na église na kotanga na katanga comme église na pesi exemple sala maka parce qu'il y a des jeunes gens et ça na batu on nzamba sala bango na nature na bango babanga bana basi bakwa ko bana moi c'était que je t'aime bakwa ko approcher moi c'était baza ebele ezokufa na motema batelinga baza très dangereux tango komona muninga akeya lobby yo lingaka mwasi ozaka na mwasi po boyembaka ne chorale moko bosambelaka église moko olobaka na ete pona nini nde comme ça azui courage ya koloba ayebisi ye andimi peut-être soko yebisaka liboso alinga kondima mais yo yebisi ete tu verras des jeunes gens qui sont mona asala apesaka mwasi ba cadeau apesaka mwasi biloko abenga na téléphone atindela kaiba unité oui otindela kaiba unité otindela kaiba crédit osombela kaiba ko ba cadeau mais oyebisa ete ke yo olinga kaye ye akoyeba ndenge nini à moins qu'elles sont pe na ndenge mususu ba na ndengo wana mais soki ya mona okala ndenge ki frère apesaka nga ba cadeau tonto wana sepelaka na ngai apesaka nga ba cadeau mais tu n'as jamais dit oye c'est vérité que non na lingio akotsango na mutema te alors mutu ndengo wana soki garçon musu akei alingi ye pesa mutema lokundu atabino moko epesi passe et quand mwisi batu sœur Eliane abandi ko kotela prophète wana ke eza maloba ya Nzambe tie comme na niveau fiancé na ye frère Jean-Luc a essayé tobima to kende oyebi ke sœur Eliane aboyi a préféré tikala ako ayoka atosa maloba oyo prophète alobi prophète grâce alobi po euti pa ya Nzambe po na ye euti pa ya Nzambe nga na yebite po na nini mingi ba mama nde ba koyaka mingi ase concernant ba prophétie lokola prophète apesaka ba prophétie ekokisamaka nde eza synonyme ke oyo pa alobi wana eza ya solo ba mama to discernaka air moko to zelaka na discernement air moko yambo tozonga na lingi bino pe botala na extrait o batalaki yango ça va problème ezati o batalaki te totala no moi extrait wa ndenge lekaki ekokamisa bino tozui extrait ya image oyo na émission Vérité en face il y a notre confrère Vincent Chiluizi. Suivez d'abord ça. Eliane et puis frère Jean-Luc. Oui, madame, nazam ta sikate pa na bino.
à tout moment nzamba lobaka na ebisaka bino na suite mingi ya ko bomba on nzamba lobi na ngatoro donc et comme ko déranger na ko ma fardeau mon côté na moi muke et puis il faut na bimisa charge za kati na bavouer vérité liboso ya bato nyonso bayoka nzamba lobi na ngapo na za lobi mutu na za lever na za grand prophète na mboka oyo pe ministère na ngetombwama fona za na mwasa ministère on nzamba la kisanga tout moment na bandoto lobela kanga na ba vision eza sœur Eliane. Maintenant natala ki place na ko bimisa la vérité ata mususu na za mutu boko comprendre que non akosi na bina on demande liboso ya TV pourtant musu boko mériter ko comprendre ngai. Oui, na église basi bazala belé. Oui, naïbi. Donc Nzambi a préféré oyebisa yo. Moi si na yo. Mon frère, Nzambi ndé mokongisi, oui. Abongisi pona lobby na weza sérieux. Ya sérieux. Donc kenene ko banila na Nzambi. Tout na bien. Si réellement que moi si na yo eza sérieux. Kendene zonga lisuku sola na Nzambe biye abandela. Non, Jean-Luc, s'il vous plaît, excusez. Ce que vous avez pour la bonne zoto, na ngana sala mota ata mukolo moko te. Mais na bon Nzambe, autrement ça les Nzambe ndenge talobi. Est-ce que vous comprenez ngate comment? S'il vous plaît. En fait, Nangana posé une question simple. Papa Vincent, premier année que notre frère a compris ngai. Alors bien na ba prophétie tout ngana lo ba ona monaka. Asa na o content mais à côté mais ngai te. Mais Nzambe ndem talobi mon frère. Mais et ça ngai te. Faire grâce à l'espectacle comme non, on a la routine dans ce terre, il y a 3 jours à retraite, il y a jeûne de prière. Nous sommes dans le bila yopi. Pour moi la pour ça yopi. On dit bien, na famille ensemble là au jeunesse. On dit bien na bana musala ensemble na bo moi. Bon très bien. Frère grâce. Na ko soit tenté ya ko créer aventure mo ko pas na yo. Frère grâce. Comment discuter ah il y a tellement T'es malade. Mon frère, quitta pardon. Quitta parce que Oyazoloba Azoba de la part, pour y a un message et pas Nzambe. Mais oui, toi mais quand on solo là. Yo ce qu'on zote les mélanges et bisa bandela. Donc c'est que si on comprendre bien. On comprend. Donc yo ozo encourager maloba. Non. Encourager maloba na yete na zo encourager parole de Dieu. Eza Nzambe mtalobi. Yo mami on frère grâce à émission ya liputa déjà. Mais oui. Makamyo solo bakeza ya solo. Mais pour les temps de la solution eza frère Jean-Luc, c'est un serviteur de Dieu. Solution, na joyeux na pesa oye. Ah papa, tika maman. Mais ezan Nzambe ne mutu alobi. Nzamba ko lo bana yo pe, ozo petite sœur na ngai akoma moi sinon Nzamba a révélé. Non lobelo ko mon côté comme ça de ne talobi. C'est que yo Nzamba ida mabi. Par rapport à quoi mon frère? Donc yo tito zala kana yo, c'est que yo lula moi sinanga. Est-ce que vous comprenez? Donc ezapé le bon na na butu. Oye to sa prière na bimina se soulager. On ça même moi. Wana za ba penser na yo. Wana komo potanga buzoba. Eliane. Wana komo potanga buzoba. Keba. Boni boyeko. Na ngana poto. Ozo potanga buzoba. Mais ozo encourager. Ozo encourager. Eza message où te. Totika justice ya Nzambe. Yo sala kinaye ou yo sala. Ouais Jean-Luc. Si ko tanga ya oyebisa makamba vina yo ngana sala naye ou bien mutu musa sala naye. Eliane. Ou bien yo sala naye ko yebisa ke vina ngezo le kabwe. Pourquoi otanga na trouble? Il faut comprendre que et ça message où tu es pas Nzambe papa Vincent. Au moins il m'a mususu tango ya vie à battu. Faut pas qu'on le pas gauche droite. Donc oza maman d'accord na message ya PC. Et ça message et où tu es pas Nzambe. Ce que ça yango est ça destin. Ce que to sandeni. Donc yo vous allez qui au courant ya makambo ya Seigneur merci pour la qui comprendre. Oui. Non, et ça la qui d'accompagner mon frère. Moi comme meki no betomba. Kala. Non, moi je me yebisa siko Nzambe aya aussi malala zoto a expliquer ngai que moi ça vient
Eliane. Mais on a bébé spirituel ou comment? Oh, même. Frère Jean-Luc, sois dans maîtrise, s'il vous plaît. Boété. Frère Jean-Luc. Frère Jean-Luc. Frère Jean-Luc. Sœur Eliane. Il faut comprendre Sœur que Eliane. Je suis désolé. Mon frère, on a désolé à propos de pas la réalité. On a désolé par la réalité. Ça, on s'en va lobby dans la terre pour y ôter, mais dans sa métier. Mais on a tinjoté les milaï. Parce que moi, je l'ai dit, na émission entre ngana moko akota mabi. Oh, baby, ça me semble en Zambie. So, si minga il semble frapper. Na émission bongo. Ah, je vois ça. Ça, Eliane. Je vois ça qui m'a toqué. Nakano comme l'on a tambona. Nakano comme l'on a tambona. Donc, ngana tika on a yé. Mais comportement comme on a attitude aux annonces qu'on a bota mon frère, Joachim Yanan, s'il vous plaît, parce qu'il faut comprendre que respecter Maloba Nzambe, c'est pas ma bêtise. Mais il faut comprendre le contexte mais contexte, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas venu ici pour encourager yo mbala moko. Mais oui. Na permettre yo de sa vérité na yo. Mais dans le contexte c'est une relation qui existe. Mais ça dans le oui, je n'en disconviens pas. Au lobby que Nzamba Lobaranzela na yo ba témoigner mais rien ne nous garantit que aujourd'hui ba siko yuti panzambe. Je pense pas que vous avez la lettre Moronza ba comique et boy abimisa que effectivement on a la lobby. Moïse a dit commandement donc vous avez la preuve. Tu peux aussi utiliser tes sentiments. C'est d'ailleurs la lobby que tous Wakimia on a permettre au bimisa aux qui n'ont quatre scénarios lobby qui a message à mais il faut pas attaquer Mouninga, non, c'est comme si qu'est-ce que c'est que tu dis? Non. Mon frère, s'il vous plaît. Dans la Seigneur, on maîtrise. On n'est pas venu ici pour t'humilier. La Seigneur, on maîtrise. Tout fan amuké. Il y a pas ça dans les bazar. Toyo kabango, tu conseil na bango et puis à la fin, tu vas tout ça. La maîtrise, s'il vous plaît. Chers amis téléspectateurs, tous les parents, perception dans nous pose, tu calmer bango et puis tous Ah, voilà. Atabino moko. Ngana otelema na réaction ya sœur Eliane wana. Bon, tolobite que il y a quelque chose a koki kozana epé innocente. Mais du fait oyo ndenge akangami na maloba wana ya prophétie. Bon monite que ndenge ndeko mobali Jean-Luc ali koloba et kozala ya solo. Donc c'est que bakangama déjà quelque part. C'est que babandaki relation moko ya cache quelque part. Baluki moyen o bakoya ko panza. Bon, yo pendeko, grâce prophète que tu es, si réellement tu es prophète, et que nous avons appelé sur prophétie, au cours ça discernement, est-ce que l'église n'a pas un pasteur bazate ou quoi qu'on se confie na bango, au lo balikambu, avant ou na la télévision, beaucoup de gens jouent avec la télévision. Internet oyo ezali mbeli ya minui bale bandeko. Tangu yoye na maloba wana olobi yango na télévision. Croyez-vous que batu nyonso o na internet bata na télévision, basa ba idiote ba analyser kama kambu. Tangu ba ko analyser ce que je dis ça n'engage que ngai moko automatiquement na moni que oyo azali faux prophète. Ezali peut-être kakani na bande ko baliboso, abane ko envier moi si wana. Peut-être l'ingaka sœur Eliane Manakala a croire kolobate a lukina sime prophète a loti ndoto moko ya lokuta a lingi a collé yango alatisa yango ndoto elata nzoto alingi ndoto na yewa elata musuni ndenge frère balia badaye koyemba ndoto tsugi ndoto na ngai elata nzoto bilo mo ndengo wana. Ça c'est pas vrai. Comment moninga obozaka na ye nzambe atalisa oke mwasi oya kobala azali mwasi na été bon balé avenir aux alande kaka yo. Non, c'est pas vrai. Même si c'était vrai, méthodologie oya kena ngondengo wana c'est pas gentil. Yango na ko benda mingi ba jeune fille bozala kamayeli. Émission oyo ezalaki na suite nango. Soki réalisation eza prête à ko balancer le suite nango boyeba ndenge ozala mais suite nango eza simple. Tango mwana mwasi oyo amona ki on lokola ba seki. Tango émission est en plaire et pesi buzz tamboli a ke conscience na zongi a zongi sous une émission na a ko senga pardon. Pona nini elle se dit na yebite biso basi et le ronezara na kat na biso soko ki prophétie c'est comme si likambango za solo
tobanga ba prophète mingi. Non, c'est toi ma sœur. Pour commencer d'abord, merci. Et avant j'aimerais juste te rappeler que Dieu existe, mais c'est un esprit. De même que Satan aussi. Tu as un don et la prophétie et tout, mais il faut que l'esprit a piton pe le baba. Satan peut ça un message. Si on a dit qui prophétie, il y a frère grâce, c'est parce que déjà dès le début, après ça a prophétie, oyo, et ça a solo, et ça a tout. Nandima qui prophétie, on a été pona comme moi sinaï. Nandima qui parce que ça le banzambe. Et c'est pas la première fois qu'il a fait ce message entre nous. J'allais kokoti kana loba. Naebi. Nasali mabe. Naebi ki namna boy koyoka yo na yoki maloba ya prophète oyo elingi détruire relation ya ngana yo. J'en ai limbisa ma part. Limbisa ma part. Eza faute nangate naebite za eloko nini eza na kati ya mutu ya ba maman ya basi naebite à chaque fois que tokutana na ba prophète nyonso lo bato ndimaka. Naebite za la ani. Et c'est pas la première fois. Pardon, j'allais limbisa na no pas. Mon frère Jean-Luc, même Bible de Dieu dit que Bassi Bazali va être faible. Et Bassi a même Nabiso que Biso n'a qu'à sa relation, il faut manifester plus de sagesse parce que les femmes sont des êtres faibles. Je ne dis pas, s'il vous plaît, mon frère, Baza va être faible. C'est-à-dire que, comme on dit que le message à prophétie est lié, mais il n'est pas dans Dendi, mais pas dans Koti. Elle n'est pas la première. Aujourd'hui, je te le dis sincèrement, c'est que nos mamans, nos femmes, nos sœurs sont aujourd'hui proies, il y a des faux prophètes. Ils sont même il y a c'est-à-dire les prophètes Moussoussou après ça rappelle un message à bien. Et à cause de ce message à bien, à cause qui peut aussi le sentiment pour l'intérêt. Nous avons un problème de la manipulation aujourd'hui. Il y a des vrais prophètes qui attendent la voix de Dieu et parlent. Mais aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a des faux prophètes et puis il y a des prophètes qui, c'est-à-dire, nous avons parce que c'est un don. Mais devant une situation où Monique, ils ont un intérêt personnel, ils peuvent manipuler. Et le bateau va facilement, ce sont les femmes. Et toi, tu dois comprendre que la sœur a le bien, c'est que elles ont porté témoignage, il y a un prophète Oyo pour porter qui joue que c'est quelqu'un quand il te dit des choses, ça la marque. Micha na place sa sœur, yo parce que aux a fort, tu sais comprendre les choses, mais il y a des faibles. C'est-à-dire que à Koutana na makambo, mona makambo. Les femmes, quand ils mettent des sentiments au devant et en réflexion, et quand elles reviennent à raison, ma salamité, c'était juste moi j'appelle ça une manipulation. Parce que je suis sincère, je ne crois pas à ça. Donc, non, c'est-à-dire je donne mon point de vue. C'est une émission oyoyo, on est plus côté spirituel, plus côté réflexion, donc je ne peux pas parce que le prophète a Koloba. Non, donc moi je l'ai dit, je te supplie, je t'en supplie vraiment plutôt au meka kozongi samute manusima. O loba ki wana question ka kutani na bambanda, ba kutani na mutaleki na mbongo. Non, peut-être que c'était une occasion pour mais moi j'ai eu le temps de parler avec elle, elle t'aime à l'ingio et comprendre que c'était une tentation.
tenter Ève pour qu'elle ait mbouma mais au moins yo na kana yo Ève a lié mbouma mais yo Adam tina suka au beau lié mbouma donc estime-toi heureux ya roloba que sur les agis yo peut-être na cas et Adam peut-être niveau écotaté donc moi c'est ce que je peux te dire au meka pe ko zon samté mano Simon au limbisa sur na biso et ko limbisa yé c'est un problème. Mais humiliation où on a vu la télévision. Pour ce qu'on démontrer, il y a ce qu'on a force à mon tout. Il y a moi la mobile et puis surtout il y a à quoi il y a côté les Jésus-Christ au coup de pour la biso a été humilié. La tigre na babé ngoni na nitaba ngoni ngwanda sur nitaba sur ngwanda babé ngoni. Et il a quand même accepté d'être. Nous avons humilié le roi Yazate. C'est-à-dire, mais il a fait pour que Bishop de l'Ona Yotos en avait éternel. Et pourquoi pas, il y a un peuple à Sosa pour pardonner les Bishop à moi si on a manifesté. Sur le PC, c'est comme ça. Et puis, on a la limité, on a la Bishop clairement, on a quoi, on a Marambo, prophète à l'obité. Mais sur le maintenir une décision, on a montré que tu as sa prophète, il a raison que. Makamaloba et que le bosseur a bien balazo mon avenir exact c'est que tu peux si raison mais ceux qui basent l'enza l'église amène balobi que ce qu'il a dit c'est faux et yo mo pe la conscience na bi ki azo mama l'hôpital tu n'as qu'à pardonner la sœur sinon OK na raisonner là on raisonner sur des détails mon frère on raisonner sur des tout si ça pour que les si vous pouvez pas respect na considération de ce péché pour que les ça la biso na démocratie pardon non que les soute je dis non que les intervenir dans un on peut sa prophète c'est raison non na raison il y a pas ça été nazo condamner Eliane par rapport mais la tradition que Aza être fait mon amour va prophétie et ça va Elianité il y a des années les autour solo l'amour sur ça vraiment les zoma no va là Eliane va là chers amis téléspectateurs je pense qu'on va plus assister na scène oyo nous on va vous donner la suite votre capsule tantôt sur la bango en dehors à caméra toute prophétie au appel ça réel il faut c'est un discernement il y a comme on a marqué l'église wana ba papa ba résister mingi et ça ba maman mingi ndi ba koyaka opesinga prophétie o sala bwesongo lo pakana kota na prophétie on a ndenge fo et out na gauche et les na droite et na est et l'ouest au pesana no prophétie wana et kosa le solo to alokuta sika boye ndeko Jean-Luc fiancé à Eliane yepetanga zongaki amitali abi non akamwe kaka ndenge ngana kamwe na geste wa ndenge bino bozo kamwa pe comment est-ce que moi si a commis parti pris à joindre maman côté à prophète il paraît pour la prophétie moi c'est tout ata mobile na yata na tort ba côté la kaka mobile na ye yo pena donc oyo kama osundoli mobile na yo oya ko sala mobile osundoli chéri na yo OK côté à prophète wana au moins que tout le monde va penser que relation moko zali wana mobile alobi yango clair alobi oh et bangisa kinga ndenge mwasi akomi amona kaya prophète grâce. Cela veut dire que ceux qui peuvent écouter dans Moutumoko, à la mbongo ebele kolekanga, à la moyen kolekangai, à céder facilement. Na moni si ko esika nazali, mobala komi na ba doute, abino ngaipe na moni lokola, moyen continuer le susu na sœur Grâce, na sœur Eliane ezalite. Na zona ba distance nangai. Si ko ko bangisi batu, tango mobala lobi ke na zo ba distance na sœur Grâce. Oh wana ezali lokola prophétie ya frère Grâce elingi kokisama ke bango mibale bolingo wana ekosuka na nzela akozongela yeto ndenge nini epesi pasi frère Jean-Luc soko otala ngai na kosenga yo limbisa kaka mwasi na yo Eliane bo continuer oyebi position ezali mais l'église nyonso tout eza l'église ya kosambela te na otuko sabino awa prophète Grâce wana frère Grâce odaki camarade na aza faux prophète ya lokuta kosi makambo il paraît on ne confirme pas soupçon bimiki même l'église na bango ba prophétie mso ba pesa consigne
c'est ce qu'on dit prophétie avant au lobayango pas ya motu yaka koyebisa pasteur a kodiscerner parce qu'il y a certaines prophéties monsieur ba lobara noté to oyeba manière ni kolobela motu na prophétie mususu ya komi kokedo donc tellement ça bandi ko sala pa na ye bandi ko sala ye komi grodo abandi ko utiliser ngo pona a utiliser a liaka batu mbongo a utiliser ka batu a dominer ka batu ce qui est très mauvais. Donc l'église na bango ba pesi warning to en anglais ba pesi ba avertissement atika likambuana atika koloba ke sœur Eliane na frère Jean-Luc ba na venir ya sa Eliane ezali pa naye et pesi pasi bino moni solo o ndenge nini tikra biso commentaire na yo wana tia commentaire comment na se wana yo moni ndenge nini makambo o viva yango yo poso viva yango et ça na maisusu pa iwapi ba masolo ya boito mona yango ebelenga loko kamisi ngai courage ya mutu ya kozwa ayas na télévision kolobeloko ya boy pasi pasi na bino ba mama oui malgré sœur Elena sengi pardon tous la paniquer pas battre toute parole de Dieu toute parole ou toute prophétie o ebimaka et pas ya mutu n'est pas nécessairement vrai. Moudaros a un vrai prophète, parmi les faux il y a des vrais. Alors peut-être ça va prophétie à solo, mais après qu'on ça l'appelle sentiment qui mutu pour avoir un propre intérêt na yemoko. Et tu yabino hein. Tikla biso commentaire wana bandeko s'abonner déjà merci partager émission sur la plateforme et surtout ceux qui s'abonnent na nous s'abonner na Radio Lokole télévision. Merci na sponsor officiel la chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu. Habilleur officiel ya bana bino mutu na besoin moi on ya kotanga na Afrique du Sud benga Mama Charlotte Kaputu. Merci na sponsor la coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole télévision Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. To partager émission. Quant à nous, nous vous disons au revoir, tout coutani prochainement dans le numéro monsieur Radio Lokole télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455
papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.